Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino makambo ndenge na ndenge oyo ezali koleka na kati na mboka na biso RDC pe oyo ezali koleka na libanda ya mboka esika biso ba diaspora congolaise tozwami. Bandeko babolingo nayebisaki bino ete ebongi malamu biso ba congolais toyebaka esika nini oyo biso tozalaki pe esika touta pe nde esika tozali kokende pe kotala trajectoire ya makambo oyo biso tomona mpona mboka na biso koyeba ndenge nini mboka na biso ekotaki na kati na bamikakatano ndenge na ndenge pe mboka na biso ezwaki baproblème ndenge na ndenge. Lelo oyo bato mosusu bakomi kolinga koya kotalisa biso histoire ya mboka me na ndenge mosusu to na lolenge mosusu. Bandeko babolingo bomonaka ntango Mobutu azalaka na bokonzi tozongi nano mwa nsima ezali na bato mosusu oyo ete Mobutu akatelaka bango lokola mondelo oyo alobaka na bango ete bazali na droit ya koniata Kinshasa te to Congo te. Ba opposant congolais wana bapasa presque mbula mobimba bambula na bambula na libanda ya mboka babota pe bana na bango bana bakola bana wana bayoka kaka histoire ya Congo na mosika pe bana na bango wana babota bazwa pe bakoko. Mobutu azalaka na bokonzi mpona nini akatelaka bango mundelo bango nyonso tuna bangwanda wana bayebaka na ntango wana teke ezali na bakongolais to na bazairwa mosusu à l'époque oyo bakokaki pe kobeneficie ifale baya na mboka basala vie na bango ndenge nongo bani me bango bakatelaka bango mondelo ke bakoki koniata Congo te. Pona nini po ete bango nde lokola bamonaka ete bango nde bazali kokonza bango nde basimbi mboka bamonaki ete bazali CCC ko libela na libela oyo ndenge moko Mobutu amikotisa nkombo ya CCC ko na nkombo na ye mpona koloba ete éternellement mais bayebaka teke suka pe ezali. Bandeko babolingo soki tolandi histoire wana ntango tomonaki bato oyo mosusu oyo bato ya deuxième république batielaka bango mindelo ke bakoki koniata Congo te totikalaka komona te esika bato wana na kanda na bango baloba ete soki bamoni ministre moko ya ntango ya Mobutu aye na poto ya bazwa babeta ye basala n'importe quoi po ete ntango ya Mobutu bamonisi bato pasi na ndenge ya kosakana te. Me lelo oyo lokola bamobutiste babotoli bango biftek oyo bazalaki na yango kuna bakimia na poto bakanisaki ete soki bakimi na mbongo nyonso tu ya Congo ke ekosila te ekotikala éternellement
me bayebaki te ke bamikosaki bandeko. Tango bango bakimi na libanda ya mboka, bambongo nyonso bakimaki na yango lokola ezalaki ebandeli bazali kolia bamonaki ete ezali libela na libela ekosila te. Me oyebi mbongo oyo ezalaka ete ozali kolia, ozali kosalela, entre ezali te kaka sorti ndeko. Ezali bambongo moko oyo ete ezalaka na bariske mingi po tango esilaka ndeko okoki kozwa crise mbala moko, opike crise pe okei na koma mbala moko okufi. Yango na bomoni ete tango bato oyo bakimaki baye na libanda ya mboka na bambongo oyo bakimaki nango na ebandeli bamonaki ete mokili eza kitoko. Me lelo oyo ndenge tozali koloba bazali lisusu na bambongo te, bakomi kotelengana. Yango na etindi bango bakoma barebele, bazwa kirebele na bango wana bakotisi yango na mitu ya bato pe bakomi kokosa bamakambo. Bandeko ezali na bafoto mosusu bato mosusu bazali kotia na internet. Okomona bazali kotia foto ke moto apanzani motu. Oh non, Kabila moto asali bo. Mais po mona kaka ete bazali pe mayele mingi te tango bazali kosala ba photo ya bongo ba montage. Oza komona moto apanzani motu, bazwi kaka motu ya moto balakisi ndenge motu epanzani. Mais okomona esika motu yango evandi makila kutu eza te. Po mona kaka ba montage moko baza ko fabriquer yango kaka baza ko kanisa baleki bato na mayele. Baza ko kanisa ete lokola bato yo bazali komona yango bakondima kaka facilement bongo. Baza ko fabriquer ba photo komona photo mosusu bazwi bato batie bango na piste ya aéroport na avion pembeni na ba photo montage yo batie neti ba soldat baza ko linga ba faire disparaître ba corps lokuta na lokuta bandeko. Yango na tolobi ete bozo komona tala nzambe azali nzambe lokuta obino bozali kosala. Yango na bozali komona ete avantage ezali kokende kaka epai ya Joseph Kabila lelo ata bino bozali koganga bozali koloba nzambe lokola si atie loboko bokoganga bokosala nyonso tu bolingi eloko moko ekosala mate. Bandeko ba bolingo nazali kokamwa mingi lokuta ekomi na yango eloko moko ya plaisir epai ya ba Congolais mingi oyo bavandi awa na poto. Pona nini na lobi boye bandeko? Bato mingi tango bayaki awa na poto bayaki balobi ete baye koluka vi. Ba oyo pe bakimaki na tango ya Mobutu bato babandaki kokonza bato na tango ya Deuxième République. Kobetisa bato bafimbu kosala n'importe quoi na ba peuple. Oyo bakimaki awa lelo lokola mokili pe beti bango fimbu na mayele mabe oyo bazali na yango bakei ko créer ba groupe ya makambo ya lokuta pona kokoselaka bato makambo. Mutu boya sali boya mutu basali boya makambo wana pe ekomi na maboko ya basali na nzambe. Bandeko likambo ya kokamwa pe mawa omona mosali na nzambe moko bazali kobenga soki pe Bishop Chatumba. Bishop Chatumba bandeko oyo ba bishop oyo bazali komikomisa kaka bakombo ba bishop avandi alali ya lelobi ayebisi bato lingomba na komi bishop bazwi batie maboko ale bakomi pe kobenga ye bishop. Tala eloko bato bazali kobosana po ate ye bishop yango azali pe kobeta tolo liboso ya bato mpona koloba ete ngai nazali bishop nazali mokonzi ya banani bapaster nyonso boni babilobela boye tata ezanga ntina. Mokonzi epai ya nzambe mokonzi azalaka te, epai ya nzambe mokonzi azali kaka oyo amoni ete azali kosalela liloba ya nzambe na kati na solo oyo azali kotosa maloba na nzambe nde nzambe azwaka ye na kalite ya likolo. Koya kobetela bato batangwa te ozala koloba ete yo mokonzi ya banani okanisi soki olobi boye kobangisa banani. Bandeko tata oyo Bishop Chatumba azali na lokuta moko bandeko oyo ndenge lokuta ezalaka ete oyebi soki moto azali na diarrhée ya pulupulu oyo ezalaka ete ntango okei na wese ezali kobima kaka proa ndenge lokuta na ye ezali kobima na monoko bandeko. Yango tozali koloba bino banto oyo bozali kokosa pona nini?
bino bokanisi lokuta na bino bozali ko utiliser na miso ya nzambe bokanisi ete nzambe azali ko accepter yango po nini bolobi ete ezali makambo ya Congo bozali komikosa yango na botikali kaka bato ya pasi. Bishop oyo Chatumba azali bishop moko oyo ba bishop oyo bozali komona ete oyo bazalaka ete apesi profession nzambe alobi bozwi bambongo bopesi baza kolieli ya bato bambongo na poto na makambo ya lokuta azali koya kobetela bato bamasolo akanisi ete bato bazali bazoba pona nini komanipuler ba peuple congolais. Yo kanisi okoki komanipuler ba peuple congolais na kombo ya bishop oyo ozali kobetela tolo. Bishop ezali kaka kombo bapesi yo. Mais bishop elingi koloba te ke ozali na eloko moko ya monene oyo ete nzambe abombeli yo bien soki nini. Tango mosusu omipesi kombo bishop mais na miso ya nzambe azali komona yo kutu te liboso na ye. Pona bozoba bozali kosala tala tata monene boye kombo bishop Chatumba aza koya liboso ya kamera akoyoka ta soni te soki pa azali na bana ou bien na mwasi ayoka ta soni mais azali koya koyebisa ba congolais ba milliers ya ba congolais lokuta oyo ezali komona na lokuta boye bandeko ngai soki nayebi ete église ya tatoyo ata na kei na mboka wana bayebisinga balobi ete to kei na église soki na tuni kaka bishop Chatumba na kokende te po amonani azali moto ya lokuta tatoyo bandeko oyebi soki ozali kokosa tika kolinga konuire bakombo ya bato po ete babiloko bozali kosala na avenir tokomona mingi bakotelengana mingi bakozwa baproblème oyo bakoloba ete bakobanda kokanga ntango mosusu bafamille na bango bandoki or ke ndoki te me bamakambo bazali kosala. Comment expliquer bandeko un bishop Chatumba oyo bozali komona na photo alali soki pe eloko nini ezwaki soki pe ngungi nini ezwaki tala makambo azali koya kokosa o Denis Lesi pasteur Denis Lesi apesi bakombo ya bapasteur oyo bakolikide bango soki Joseph Kabila azwi bokonzi alobi lisusu ete Zakari Bababaswe apesi bakombo ya bapoliticien oyo bakolikide bango soki Joseph Kabila a prêté serment. Kofi Olomide apesi kombo ya ba musicien oyo bakolikide bango bandeko pona nini bato mosusu bazali na balokuta moko ya salite boye et puis azako yo kata soni ta azako ye bazali ko ganga on azwi liste kaka na ba makambo ya lokuta bomoni teke balokuta oyo bozali na yango bomoni bobandaki na lokuta na makambo ya élection kokosa bomoni lelo ndenge sukeli bino pona koyebisa bino ete lokuta efutaka te bosalela nde makambo ya malamu pona mboka na biso pona ba peuple balokuta oyo eza na ntina te boko ya kokosa makambo Denis Lesi apesi liste ba pasteur bakolikide bango o Zakari Bababaswe liste bandeko yo kutu pasteur oyo soki soi-disant bishop yo vandi na poto awa pona kotango mosusu ko escroquer bato bambongo na l'église ba prophétie ya lokuta ko pesaka po bato bapesa bino bambongo mais Zakari Bababaswe yo za koloba Zakari Bababaswe apesi liste po baboma bato soki ba politicien yo yebi tango yo za kolekisa ta na yo awa za kopesaka ba prophétie ya lokuta pona kolia ba congolais bambongo na ba prophétie ya lokuta Zakari Bababaswe azali ko bunda na mboka kuna Zakari Bababaswe azali ko sala tout lelo soki bato mosusu makambo mosusu ekomi ko marcher na Congo grâce ya Zakari Bababaswe azali ko sala makambo pona ba peuple yo azali tango mosusu bishop ya ko telemaka na babalabala pona koloba makambo ya lokuta ko créer ka ba rancune na mitema ya bato mais Zakari Bababaswe na tango oyo zo sala babozoba yo pasteur oyo Chatumba Zakari tala makambo azali ko sala pona mboka Zakari azali lelo bato na mboka na biso toyebaka ete bato na mboka na biso ba oyo bazalaka kaka na parole oyo babandaka koloba ete mokili yoki ezalaka kaka bato oyo toyebaka bango na tango ya deuxième république mais lelo oyo tala Zakari Bababaswe ake kolobisa meme batata mosusu na kati na village na kati ya bazamba lelo tokoma koyoka bamingongo na bango lelo tokoma koyoka bato mosusu okomona na bamboka kuna ya kati baza kopesa badoléance na bango grâce ya Zakari Bababaswe mpona nini okoki kozala moto za kobenga mosali na nzambe koya na lokuta ya boyi lelo bakongolais bakomi bazoba babolole moko okomona moto mobimba baza kobenga ye bishop azwi ata lisolo moko alokoti kaka na balabala aleye wana azwi mikro na yoki bayebisi ngai Denis Lesi apesi liste bapasteur oyo bakoboma
pona nini boza ko se respecter te boy lelo bozali ko loba ete oh tokosala liti ya ba lokola ba tunisien oh lokola ba égyptien est-ce que ba égyptien ngo bomona ki bango baza ko yana ba lokuta ya boy pona ko kosela bandeko na bango makambo ba égyptien bino bolobaka si baza na kati ya mboka te bino bovandi boza ko lia ba semulu boza ko mela boza ko lukande bato mosusu bakende ko sopela bino makila kaka bino bovandi kaka na makambo lokuta makila na biso pona ekolo boza ko lia ba semulu boza ko mela boza ko kota na ba toilette ko sumba allez après bozali ko ya ko kosa bato ezali mawa mingi komona moto mobimba zali ko loba pe mosali na nzambe za pe ko beta to la za ko loba ete nazali mokonzi ya ba pasteur nyonso papa tika ozali mokonzi ya maloba me na miso ya nzambe tango mosusu ozali ata na esika te o ba pasteur ya bwenzambe tango za ko tala na miso za ko mona ndeni ye liboso na ye banzinzi ezali ko pumbwa likolo na yango na lokuta boye pona nini bishop azali lokuta boye bandeko pona bo yoka lokuta ya tata oyo boyoka ndenge nini azali kokosa na kosenga na papa botamba kuna na régie tshela biso ba image totala ndenge nini tata oyo azali kokosa azali tango mosusu na bana na ndako pe azali kotelema pe liboso ya eglise ya bato kote ya metala makambo azali kokosa kaka na makambo alokoti na balabala na nzela azali koya kokosa bato ezali mawa mingi nde kongo yango tokotonga yango boye oyo nyonso to azali kosala makasi mpona nini asa ayoki ete ndeko na ye ya moluba Tshisekedi ndenge balobi ete oh Tshisekedi azwaki kaka na makambo ya lokuta bazali kokosa nde azali kobomela yango nzoto mpona koya koloba n'importe quoi mais nzambe ya koconfondre bino po ete bozali na lokuta moko ya mabe bino bokanisi balokuta na bino yango nde kotonga Kongo yango nde kosala ete Kongo ekende liboso ezali mawa mingi soki mpenza tala ezali kaka po bango moko bato ya mokili nde bazwaka bakombo yango balati o bishop Chatumba mais soki mpona nzambe azali ata na droit moko takoki kolata kombo ya makasi boye po ete ezali pasi pe mawa papa botamba ba image s'il vous plaît makambo ezo basikoyo Zakari Bababasu yokanga bien Zakari Bababasu Denis Les Zakari Bababasu na Denis Les na Kofi Patimisa Tuana na groupe ya na groupe ya ba officier rwandais baseki na réunion buto lelo na Kinshasa Denis Les abimisi liste ya ba pasteur qu'il faut exécuter dans un mois. Denis Les ça va passer ya ko exécuter après c'est ba liste na ba adresse na bango na ba église na bango après c'est liste na ba combat ba pasteur il faut exécuter wana Denis Les kota ba pasteur kota ba musicien mokili Kofi après c'est liste ya ba musicien mokili ba oyo il faut exécuter réunion seulement qui na butu la Kinshasa na so bisibilo ba kamboyo osola nanga Zakari Bababasu nga naza na preuve à ba liste et quoi il ngai naza na ba preuve et quoi il nga naza bishop mokonzi ba pasteur nga basali réunion na butu Denis Les kota ba pasteur après c'est liste na ba officier rwandais Kofi après c'est liste il y a ba musicien du monde Zakari Bababasu après c'est liste il y a ba politicien qu'il faut exécuter dans un mois puisque Kabila Soki a eu le pouvoir à prêter serment, ils ont changé la constitution, Kabila Soki sous 7 ans, il y a mandat. Programme est servi à Congo et à Mawana. Soki est là, Biso va passer au terminé du Cambodge, puisque tu as dit que Mbokango c'est notre héritage. Congolais à côté du Cambodge, constitution qu'on changeait, Kabila qu'on dirigeait Congo, Congo est à Biso. Bandeko bozo na bino moko ba pasteur na banzo bozo yoka ezali pasteur Chatumba mutazo loba a bishop Chatumba azo lancer message na tous les pasteurs donc boyoka nenge azali ko loba sikoyo bon répondre na appel na ye nazali ko pesa ye lisusu na micro a lobela bino pour comprendre nazo ko loba mokili mutu nyonso aza pasteur congolais aza na États-Unis aza na Congo bato nyonso bayebinga naza mokonzi naza mokola ba pasteur nyonso ebele nakoloba information tukoko ya sikoyo ba pensilis Denis Les basaki na réunion Denis Les Kofi Olomide na Zakari Bababasu kota ba politicien Kofi kota ba musicien Denis Les kota ba pasteur na ba officier rwandais
bazaki na réunion bamisilisa bapasteur qu'il faut exécuter par Kabila. Soki tolalisi biso bapasteur bakokufa na Congo, bapoliticien bakokufa na Congo, bamusicien bakokufa na Congo, tolalisa miso te. Yango de bapasteur nyonso na bana Congo nyonso mokili mobimba boyoka ngai totene likambo oyo Kabila a prêté serment te. Soki Kabila a prêté serment à cause de 7 ans, il faut modifier la constitution pendant 7 ans. À sacrifier Congo. Congo, c'est notre héritage. Notre pays. Mboka tukufeni. Mboka batata na biso. Mboka bakoko na biso. Maloba yafika na wana. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona pe bouti kolanda ndenge nini tata oyo soi-disant bishop azali kokosa aseka te pe azali koganga ezali mawa mingi mawa komona tata boye azali koyaka kaka liboso ya kamera pona koloba kosalir kaka bakombo ya bato yo vandi na poto awa baninga oyo zo kotanga kombo bazali na Congo bazali kolite na bapasi na bisengo bazali kolite kuna me yo vandi awa na bamateya na bino bokoma kote ya lokuta pona kobendaka bakongole bambongo bokoma na baposition moko na oyo ete lelo bakoma kobenga bino bapasteur babishop mpona bambongo oyo bakongole baza kopesa bino okomona pasteur mobimbo bie bishop avanda na poto awa asalaka te me avandeli kaka mbongo ya bamabonza okomona basi bazwela yango système soko tuni pasteur mpona nini osalaka te ngai naza temple nzambe apesa ngai temple na lokuta na bango kaka wana o bazali na yango balingi kosala te eloko moko te ndenge nini pe bamindele yango babaye biso te mondele jamais koko kende na mboka ya bapaya vandi boye sankasala eloko moko me bakongole bazalaka soka vandi kaka basi babandi kopesa mbongo ya social ya mi vandi si après okomona sala l'église oye pasteur oye bishop kopesaka baprophétie ya lokuta me babiloko yango kaka yango oyo azali kosala ndenge mpe bomonaka kaka bapesaka baprophétie na bango kaka boye kosalir bakombo ya bato kokangaka bana ya bato bandoki kaka boye ti bandeko lokuta ezali komonana mpona nini tata oyo bishop Chatumba akoki kozala na lokuta ya boye ezali pasi mingi mpe mawa bato bazali koyokisa kombo ya nzambe esoni azali mpe koganga mpe koloba avec beaucoup de conviction bandeko sa même azala na bapresa azoloba ete nazali na liste ndeko kaka bamakambo na bino na bataide peso bozali kosala ya lokuta mpona kosala bamontage kolinga kosalir honneur ya bakonzi ya Congo bino bokanisi toyebi yango te bamontage bozali kosala yango na nzambe azali kopesa bino échec yango na bozali mpe kozwa réussite te po ete lokuta nde eleki bino boza na lokuta moko bandeko koleka kutu meme danger ya bombe atomique lokuta na bino nde ezali très fort yango na moni ete tango bozali kokosa boyaka na lokuta mbangu bokanisi ete tobubi bango bandimeli biso me lokuta na bino tangu eyaka kopesa solo ebeti na bazolo ya bato bakomi kota nde bakomprendre ete makambo yango ezalaki lokuta boyaka na lokuta mbango me suka na yango makambo na bino nde mawa yango na tolobi ete bishop oyo salela nzambe na kati na solo tika nde lokuta ozali grand menteur mpona nini kokende kosalir kombo ya Zakari bababaso bamakambo azali kosala na Congo yo vandi ya na poto oza koescroke bambongo ya bakongole mpona koloba ete nzambe atalisi nga nzambe alobeli nga nzambe alobi boye baza kozwa bambongo baza kopesa yo me Zakari azali na Congo azali kosala mpona mboka Koffi Olomide azali kolesa famille na ye na mosala na ye ya miziki Denis Lese pe azali kolesa famille na ye na mosala na ye azali kosala na Congo me yo vandi na poto mpona koescrokaka bato azwi mpe kombo ya monene ya milatisi bishop Chatumba akoyoka ta mpe soni te aza koya lobi te ngai nazali mokonzi ya tata mela mai ya pio tika makelele toyebi bino lolenge nini bozali na poto ndenge bozali kokosa bakongole ndenge bozali kosala makambo ya lokuta bayebi bino amibengi mpe bishop Chatumba na lokuta ya boye yo kanisi yo kokosa bakongole aza koloba pe ngai mokonzi ya nani apesaki yo titre na mokonzi ya bapasteur soki yo moko ozali koloba yango te nzambe nde moto apesaki yo na lokuta boye
bakomi na lokuta moko na ndenge ya kosakana te bozali koyokisa kombo ya nzambe soni. Bino bozali bato moko mokolo penza ikozala ete loi moko ebimi na poto abakanga ba église na bino nyonso tu bamona lisusu bino bozala na ba église te na banzi ete mokolo wana nde bato bakoyeba ba vérité na bino bokomona ndenge mabumu na bino wana ekokita. Bozali kolia bambongo ya bato na ba prophétie ya lokuta. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ba peuple congolais ezali kopesa pasi pe mawa. Ezali kopesa pasi pe mawa pona nini? Bandeko ezali na ba makambo mosusu oyo biso moko tango tozali kotala pe komona à un moment donné tozali komituna est-ce que ba congolais mituna bango ezali kosala to mitu ezali kosala te? Bandeko tomona na biso bato oyo babundela mboka ba peuple babundela bamboka na bango mais oyo ba congolais komi spécial oyo ba congolais ekomi spécial bandeko na mawa pe na soni. Bandeko tala kaka makambo oyo Bishop Chatumba oyo azali koloba oyo ndenge kaka ba makambo boza komona tango bango kuna bato ya IDPS babandaki koganga lokola babandaki déjà koloba likambo ya tricherie bien avant bako tricher etikala déjà loko moko ba préparaka yango tango sikoyo ba élection ekoleka ba trichaki boyebo donc baziyaki koganga likambo ya ba trichaki poni ni basala ki bongo parce que si ba organisaki ba bimisa ba trouble partout pona yango nde lingaki pesa baya ko tombola likambo ya tricherie mais eloko nini yaki ko sala tango balobi ba tricher oui mais ba ko senga bango siko ba bi bon bolobaki ba tricherie salamaki boche la biso siko ba preuve ya ba tricherie bino bolobi ke makambo salamaki ba tricherie salam ba preuve na bino wapi yango bande ko tilelo ezala ta ba makambo Vital Caméra kendeki ko pesa na cour suprême bandeko eloko ya malonge eza kuna te donc bazakutu na ba preuve te bandeko yango tozali koloba bandeko ezali lokola tata oyo soi-disant Bishop Chatumba amzui kaka kombo ya monena lati pe azali koya azali koloba peke ngai nazali mokonzi ya ba pasteur tata yoka soni mbala ya liboso na mona mosala ya nzambe aza kobeta tolo mpona koloba ete yenda azali mokonzi ya ba pasteur nyonso yango kibokonzi yango ya ba pasteur oyo oza kowelela yango na nani yango ayebisi yo ke ube yokaki nouvelle moko balobi te non ngai nazali ube pasteur moko ayalobi te ngai nazali likolo ya pasteur Bishop soki Bishop Chatumba ale esali yo pasi nde okomi koya kowelela kibokonzi yango. Bino bozali kaka bato moko oyo boya na poto boye kovanda boza kolielia ba congolais mbongo toyebi ba stratégie yango nyonso bosalisali ba église na bino pona kopesaka ba prophétie ya lokuta mais tala Bishop Mobimba ata ngai lelo Papa Roger soki moto ayeli ngai nouvelle moko na niveau ya Kinshasa alobi tala boye likambo boye bien batu boye ou bien Denis Lesi alingi apesaki liste moko babomisa ba pasteur bani eza kaka teka par sentiment bala moko na ye tala bandeko tala boye non et tant que moto ya maele na koluka sikoyo na banda kosala banquette na koloba mais ba makambo ya boye tango esala mageza ba makambo esala magana kati ya secret mais siko muto apesi nga nouvelle ndenge nini ya zwaki information ebimaki ndenge nini o banda ko se poser ba question avant ya koya ko banda ko ganga nazie oza ko ganga pe makasi kaka ndenge bo pesa ka batu ba prophétie ya lokuta modèle kaka oza ko sala na makambo aza koloba pe Zakari Bababaswe apesi liste ya ba politicien ba ko liquider pona ni lokuta ya boyi pona ni lokuta ya boyi bino batu ya bonde boyela ka biso avant bolobi ke ba Rwanda balingi ba silisa biso na Congo bo banda loba yango depuis 2000 kaka ba Rwanda ba ko envahir biso ba Rwanda ba ko silisa biso na Congo ti lelo bo toza ko mona kaka biso ba congolais toza ko continuer kaka na rythme na biso ya mboka na biso ndenge zali ko kende bino kaka na ba makambu ya lokuta oyo bozali ko inventer awa moto Mobimba zali ko yepela ti kontombo ya monene lobi Bishop Chatumba mais lokuta na monoko oyo nyonso tu po kaka souci inkasa ya zo bokonzi na Congo
yango na bakomi ko utiliser ba lokuta bino bokanisi nzambe oya zali na bomoi ya koki ko sepela bo kamata bo salisaka ba kombo ya bo banda ko salir ba kombo ya baninga mosusu ko tia ba kombo ko tia ba personnalité na bango en danger. Est-ce que bino bokanisi nzamba ko sepela na yango okoyeka pour le baba makambu ya batu na ndenge ya lokuta soi-disant Bishop Chatumba bongola motema ezali kolakisa ete ozali na milimo mabe ndenge ozali wana ozali na milimo mabe tatoyo bongola motema na yo sukola motema tika nde kolinga kobebisa kongo ya baninga mpona bokonzi oyo bozali koluka po ete inkasa ezwa bokonzi bozali komona yango nde kopesa réussite mpona Congo. Mais bandeko ekokamwisa yango na tokoyebisa na Bishop Chatumba oyo il faut yeba yango ete bino ndenge bozali wana bozali kosala makelele bozali koloba mais makambo nyonso bozali koloba tango mokili bazali kotala nde bazali komona esika lokuta na bino ezali oyebi ke babiloko oyo azali koloba lelo soki batie ete liboso devant ba juge balobi babanda ko questionner babanda ko tune ba question tala kaka ba raison na bango place ezalaka ono nazwi bayebisaki nga balobaki bango kaka balobaki nayokaki ba information na bango etambolaka kaka bongo nayokaki nalobaki paraît-il ba information moko ezanga tina tellement que pasteur soki bishop moko bo bayeli kaka ba information kaka na mopepo de bouche à l'oreille ale ayeli bosani na komi koloba pesa ngoganga ezali mawa mingi yo kanisi Zakari makambo ya zali ko sala na mboka Zakari ebi batuboni o bazui de lo solution na makambo mingi na kati mboka na biso grâce ya Zakari na a partir ya télévision na yo ya sala ya lingala facile lelo soki bakonzi mosusu bakenda kosala mwa ba makambo na bakwe mosusu ezali grâce ya nani ya Zakari baba baswe pourquoi koyeka ka soi-disant bishop ko salir kombo ya moto yo kanisi moto lokola Zakari akoki kokende kosala ba makambo yo zo koloba ya babozo ba makambo ezanga tina un soi-disant bishop yo kanisi po ete gouvernement soi-disant tango mosusu likambo mabe salama bakozala na besoin batu bayela bango ba liste po tika ba makambo ezanga tina o ezali ba distraction au lieu ko te bato liloba na nzambe balanda nzela ya nzambe tala soi-disant bishop aza koyela ba makambo ya buzoba yango no moni boza ko réciter ana poto pe boza kaka batu ya pasi yango no moni nzambe pa kangi bizibeli même Tshisekedi wana akozwa pe bokonzi na Congo te po bozali batu ya lokutami yibi ba escroc. Bon continuer kaka ndenge boza ko lia ba congolais ba mbongo na ba prophétie na bino ya lokuta na ba matere na bino ya lokuta bokosa go nzamba la kisinga o nzamba monisinga bozui ba kombo ya bozui ba titre ya minene bolati o bishop toza ko mona kaka bato balati ba titre ki bishop tala kaka ba bêtise baza ko sala o ya ta soki o sambela gato e bika ko bitala moto ndega azali kokosa bishop Chatumba lokuta na lokuta vraiment zali mawa soki ozali na bana na ndako ozali na mwasi na ndako nazali koyebisa oke mi pesa respect po ete bana na yo ba respecte pe mwasi na yo respecte oza menteur lokuta ezali kati na yo pe tokosenga na yo ete ezali soni mingi sala tubela senga pardon na nzambe po ete avant telema susu liboso ya bato po teya po ete ozali menteur moto ya lokuta mama ozali na zongeli yo malu. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba kaka ndenge outi koloba ezali pasi mingi pe mawa komona ba congolais oyo bamilatisa ba kombo ya minene soi-disant ba bishop mais tala ba comportement na bango ba makambo bazali kosala ba koma kolia kaka na maboko ya ba congolais oyo baya awa basala ba église na bango ba soi-disant ba bishop ba koma kopesa bato ba prophétie ya lokuta mais tala ba makambo oyo eza kolakisa sikoyo ke lokuta ya basali na nzambe ya lelo ya ba congolais oyo bazali kobima mikolo na mikolo ya suka oyo ndenge azali kobeta tolo nazali pasteur oyo nazali bishop oyo nazali likolo ya soki ba pasteur nyonso aza kobeta tolo mais tala ndenge azali kobimisa lokuta oyo ya boye na banzi soki bandimi na ye bazali faible aliaka bango bambongo na ndenge kaka ya bamakambo ya lokuto ya bimisaka yango na moni ete bandeko bakongole mingi baza kozwa ba deception mpona bamakambo oyo basali na nzambe baza kolobela bango awa ozoyoka ete
azango pesa likambo azango tanga pe kombo ya bato na makambo ezali ya minene boye mais azango loba ete ba pesi ngai liste ya bato réunion moko esalamaki mais soki sikoyo batuni yo réunion yango esalamaki pesa biso sikoyo ba détail ozoyoka kaka ndenge aza koloba bapesi nga liste donc ezali kaka likambo moko babeteli ye kaka lisolo sans même vérifier ye wana ye liboso ya caméra komi koloba n'importe quoi ezali mawa mingi yango na bomoni ete nzambe mpe ndenge azali wana azali zoba te yango na omoni akangi bakwe nyonso bozali kobundana ezali kosimba te bandeko ba bolingo ifo boyeba yango ete ndenge ezali wana babiloko oyo basali na nzambe ya oyo bakomi kosala ezali lisusu te ndenge bazali kokosa oyo tozali kobunda mpo na mboka me bandeko kaka bango moko bazali kaka komikosa okomona na badeklaration na bango kote mosusu balobi nini oyo Joseph Kabila nani mama Sifa azali mama na ye te me okomona ntango bazali kopesa batémoignage na makambo mosusu ntango soki mwana mwasi oyo ema akufaki yoka moto wana azali koloba ete tango likambo ngo esalamaki mwana reconnaîtaki mama Sifa na nani Janet bazalaki wana après balobi ete donc qui dit mama Sifa donc la maman de Joseph Kabila donc baza koloba makambo bazali koyeba te bato mosusu baye koloba nini ke Pasengo Imununda azali cousin bazali baparata azali soki cousin Joseph Kabila donc koloba ete boza ko reconnaître bino moko sikoyo ke Joseph Kabila azali congolais po ete babiloko mosusu bozali koloba yango na moni ete bino bokanisaka boleki mindele mayele tango boyaka na liboso ya bato bozali koganga nan Joseph Kabila wande bamindele baza kokosa biso mais bamindele wana mpe baza bazoba te balandaka bamakambo bino bolobaka tanto bolobi Joseph Kabila la Rwandais tanto bolobi Tanzanien wana siko komi confusion tanto bolobi te mama Joseph Kabila bakosa mama Sifa azali mama na ete mais okomona kaka bino moko boza kopesa témoignage ya bamonaki mama Sifa na likambo moko boye mama ya nani mama ya Joseph Kabila confusion boye lisusu bolobi ete non Joseph Kabila azali mopaya mais bozali koloba ete nani Pasengo Imulunda azali soi-disant cousin ya cousin ya Joseph Kabila mais bamakambo ngo obino bolobaka bozanga koloba makambo mibale yango na bamindele ko tango bino bolobaka bamakambo ya boye bamindele batalaka bino basekaka balobi ete bato wana bazaka kosala makelele ekomela bango lokola plaisir bamindele babibo botika bango bagangaka lokola makambo bino bokanisi soki lelo bamindele balobi ete bavandisa makambo na mesa bazwi bino bato bogangaka batie bino wana balobi ete babimisa badossier bobanda sikoyo débat mais na banzi bokolonga te kaka na makambo bolobaka bino nde moto bokozanga maloba tala kaka bino moko ndenge na baélection elekaki Joseph Kabila triché boye mais bapesi bino occasion babi bon Cour suprême yango boye na baelema bandeko elema ata moko te ezolakisa ete moto atrichaki bakotisi ate eloko moko malonga te mais Cour suprême bakonzi ya Cour suprême baye komona ete bato baza baaventurier baza bacomédien ndeko ezali neti awa na poto ndenge toyaka kobwaka ngunda bomonaka soki oyo bwaki ngunda olobi na malobo olobi olobi bajuge basalaka nini bapesi yo ta balobi balukela biso bapreuve ya makambo olobi oyo ya kopesa biso soki oyo na bapreuve wana bakoétudie soki ezali bongo baaccepte ngunda na yo mais soki omoni ete baboyi yango seke makambo oyo yo olobaki baye komona te ezalaki na yango bambata bamakambo ya lokuta c'est ça babiloko bakamere basali na Cour suprême mais ndenge ezali wana boyebaka yango ete na babishop oyo makambo bazali kosala oyo bazali kobima bakomikaka mboka na biso bozali koganga mboka na bino mboka na bino mais soki bototali malamu bandeko tolandi histoire banani moto basalaki ke mpo lelo tokóma na basituation kaka bato oyo bino bozali kolanda oyo na bapoto bazali kokosa bino bangwanda banini bango kaka te mais lokola boyebaka na bino histoire te alena bato mosusu bamibengi basali na nzambe lokola bamikomisaki basali na nzambe par accident occasion kaka ya poto mokoma mosali na nzambe po alukaka moyen ya kobendaka bakongole bamabonza ale balobi basali na nzambe me ntango likambo ezali mpo na mboka basali na nzambe bazali trouble bakomi yo bayebisaki ngai Zakari Bababaso azali alingi alikile bapoliticien Denis Lese lokola bazali kaka
pasteur moko tsobe diza ba bishop ba mi pesanga bango moko ba titre yango na moni ete baza ko jota tante ba kende ba bondela nzamba yebisa bango makambo bazali ko yebisa biso zali ndenge nini bozo ko mona kaka mutabimi mbala moko balobi ete Zakari baba baswe alinga likidebo alors que azali mosali ya nzambe eloko nini asalaki tango ba yebisa ke ba makambo kende bondela lokola azali makambo ya lokuta yango na moni ya yembango azali ko lobaloba mais vrai mosali na nzambe akobondela po ete nzambe ayebisa ye makambo bapesi ye ezali vrai ou bien ezali vrai te mais lokola azali na ye mosali ya nzambe ya lokuta eza komona na kaka bandeko tala basali ya nzambe mingi oyo ya bakasaye bandeko mingi baza na banimero moko kondima te nalobi bazali bango nyonso te mais 30% ya basali na nzambe ya bakasaye baza na banimero moko bandeko deux fois te oyo nazali koyebisa bino ezali lokuta te mpo nga moko na vivre mpe na vivre bamakambo ebele na banzi ete bandeko babolingo oyo tozalaki na yango mpo na tata oyo amikomisi soi-disant bishop na kombo ya chatumba na lokuta oyo azali koya na yango mpo na kolinga kosala koloba na bato bamakambo ezanga ntina mpe bacerveau faible bango bazali kokroire bango na bamakambo oyo yango tosengi na ete tata oyo ayeba na kose respecte po amipesa kilo na mwasi na ye amipesa kilo na bana na ye atika koya koyebisa bato babétise ezanga ntina oyo tobengi yango bétise mpe ezali likambo moko ntango azali koloba toza komona yango ata eza na sens te oyo nde ezali kaka bamasolo oyo balokotaka na balabala bishop alokoti yango mpe ale akomi kobetela yango ntango apres alobi ete mosali na nzambe mawa mingi mpo na yo nde bato ya boyo oyo omonaka ete mokolo ya jugement dernière tango nde nzambe akoloba na bango ete nayebi bino te mais awa na mokili azali kose vante nazali mokonzi ya bapaster nyonso nazali mawa mingi mpo na yo bongwana tata ozali na molimo ya mbindo bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci